et bah internaute ya www.congolokolenews.net pe ba ndekonyo so bokota la biso nabe tendo eke na bino awa na Kinshasa pe na libanda ya mboka esengo eza yanga ko eba bino ebele kolanda site na biso lelo émission point de vue et koluka Papa Nzuzi représentant légal ya Kintwa di Kiantima kia bavelela Katevel en sigle na ye tokobeta masolo ya bonzambe ya bato mwindo tokolobela pe fetio ya salaki na imka mbote Papa Nzuzi ko ya nekingombi mbote mingi mama Didi Bisengo nazabe isengo mingi pona yambi mama Didi mokona lelo abengisinga na émission na ye po itena ko répondre na mituna na ye pena bande konos bazui tanga bolanda ngai awa na Congo pe na libanda ya mboka na biso ya RDC topesi bino bambote mingi na kombo ya Nzambe na kombo ya Kristu pe na kombo mfungima malamu mingi na bandi bandeko ya poto éparpillé na diaspora bo sepeli parce que si tezongi elengi po Papa Nzuzi ko ya nekingombe ya lisusu boyebi émission na ndenge bobenga kandenge bokomaka na yango na kokendele na lombango kotuna Papa Nzuzi motuna toyebi ete utaki kosala passation ya pouvoir fête na imka hein osali fête ya Yesu moto moindo na Papa Kimbangu papa importance nini to impact nini oyo sala ki fête wana eza na mokili mobimba pe na RDC mangi mingi mama Didi Bisengo eloko to koloba ete fête o na sala par rapport ya ba révélation na Zwaki c'est-à-dire depuis le 4 décembre 2016 na Zwaki apparition ya Jésus c'est-à-dire nazalaki na nkandu na banako kende mbata kuluzo tokomai na mboka kilenga Jésus abimeli ngai alobi na sala fête ya mukolo bapesa basaki passation de pouvoir na mfumu Kimbangu loko les etinda na bango bato likolo batindi ngai loko la pe nazali connaisseur nazali mwana na Nzambe c'est-à-dire yango wana na ekokokisa oyo bango batindi ngai na sali yango na nguya na bango yango tokendaki na imika bato baza concerné bato bayebi nde bayebi importance ya fête wana malgré moi ezalaki ya kosakana te 40 degrés bato baye kaka bato bakima ki kovana bakiti parce que moi elekaki mingi bake batama na bapio mais to sali fête wana Nzambe Jésus Christ asepelaki Funkimbangu asepelaki ndengi to sala ki fête wana mangi mingi Papa Nzuzi ko banga wa muketango zolo ba Jésus Christ tango ko ba Jésus Christ ba Christ ba chrétien ba komona Yesu Christ ya Nazareth oyo ya mondele obeta sete Yesu abimela kiyo Yesu wapi Jésus ko abimela nga o nga mongo na monaka ezali Jésus noir Papa Nzuzi te mutabani yango Pape Jean-Paul II na Jeune Afrique alobaki ke le Christ est africain Dieu est noir encourageant les Africains à chercher leur authenticité. C'est-à-dire Pape Jean-Paul II papoter les grands oyo bazo konza likunzi ya koilakisa biso Bible balobi Yesu azali mutu mwindu. Papa Diangenda à tout moment alobaki ete Yesu auta na Nord Angola azali mutu mwindu. C'est-à-dire ba grand wana balobi soko zui bakebele banteka Diop Batisidide, Socrate, Batubele, Balobela sur Jésus noir, Balobela, être humain, ou vivre en Afrique, ton monde des abyssos. C'est-à-dire, bisso, Tupac, Balobi, Makambouana, c'est abysso, bisso, n'est qu'on reconfirme, Oyo, Batuyakala, Grand Balobaki. Et là, papa, nous sommes Kabandian. Siko, et ça, réalité, o esengeli, et bimanamukili, pour Batubaza la sauver. Mindele, baye, ko bongo, lango, koko, ça va pour dominer. Bazala bactère à filmer, bactère à filmer, les abyssos batoumoui. Mayangi mingi Papa Nzuzi, tozonga kaka na kati ya apparition ya Jésus noir ko abimela kyo. Papa tango zolo ba apparition zo bima moi fiction, moi virtuel batu bazo komate. Napena lingana na e ba apparition ngo esala marandenge nini omona ka Yesu moindo ngo ndenge nini décrire batu ba Rolando abimela ko na lolenge nini. Ndenge to vandinga na yo boye image na ye bimaka lolenge nini. D'abord, en 2001, temps abimela, Jésus a mon coup, c'était Jésus a moulaï. Oh, oui. Papa Kababazara ni boni à Diran. Aza moulaï, aza noir, noir na biso eza bien, aza bena noir, bandinga rikutu bakosa. C'est-à-dire, abimela nga tout moment, nazala kanaye, solo la kanaye, parce que eza mission au bango
ba confier nga pona sala musala elembo tata nzambe ala tarateni ni lokola za moto moindo ba teni mingi ona mona ke boyebi ba varese ya viva ya viva ezalaka ndengi ba mazembe balataka couleur ya mazembe donc tout bakala ba référence ba kimbangiste ba katevel ba vert noir na mona na lata elamba noir blanc ndengi couleur ya mazembe mazembe Darin Club da mazembe mazembe ndenge abimela ikina liboso malamu mingi papa nzuzi mais tout ami balé pardon na mona nde lumière mwinda ebetinga na misu mwinda moba makasi ebetinga yi pas même une minute elobi na papa nzuzi sala fête beaucoup tani yanga na funki mbango nde tosala naki passation de pouvoir donc abimela ki okandenga bimata unzete bimela ka maintenant zaki likolo ya moto kutu adefendaki na bémission mosusu elekaki ye pa monaki te ya monaki te ngaka mayangi mingi papa nzuzi tozo comprendre te soki okomi corrompu tozo comprendre te soki ngambo ya kimbangu bakimbangiste bazobenda mpona fete wana tomoni tendance nyonso eyaki oya imka bato ya kisolokele bazalaki bato ya koto bango nyonso bayaki fete wana mais yo obetaka sete mingi na papa diangenda ndenge nini okomi kosala bafete ya bapapa misato kisolokele dialungana diangenda ok déjà ngambo wana po mikolo ezaka soki bapesi mwa kanyaka mutakatisi mangi mingi mama Didi la motuna nayo papa nzuzi aza corrompu te papa nzuzi aza koloba ba vérité d'abord boyebi ke tosano bémission ebele toboya Jésus toboya bapapa odiangenda tomonaka bango tout consort bahistoire mpe ndenge toyoka mais en réalité depuis 2010 le 7 février nabanda kozwa baapparition na bango première fois bimelinga le 7 février 2010 na centre d'accueil na vision nazalaki kuna alobi aye kozonga parce que lingomba na ye kabwana tiaki lingomba bongo te wana papa diangenda alobaki na ngai asimbi nga nelongi na 2011 baye kobimela ngai na gilf epa camarade na nga Serge wana babimaki na mire ya bon oui balobi na nga nasalela bango fete nga kutu nalobi nasalela bino fete mais bino boza na bato ebele bango babi te biso toponi yo na 2012 baye kobimela nga na prison centrale de Makala balobi tala na nsima na wana eza ninga bi prison balobi peuple noir nyonso baza lolenge moko na baprisonnier ezala président ezala roi ezala nain etant que noir aza prisonnier nasala fete wana likambo ekosala balobi yambo nasala yango nakomona mutu ya monene ya kimbangisa boya soki aye ntango wana nakosala fete wana toyei kokóma na 2013 le 13 janvier nayekoyamba papa Luntadila ntango nasali maloba wana na lobi yango na miso ya papa Luntadila alelaka abi papa nzuzi okutinga su na bapapa c'est-à-dire batata wana bazobimela ngai soki nazalaki homme spirituel te nazalaki profane na ngai omonango lokola bindotila to bavision na négligence voilà lokola naza connaisseur nayebi spiritualité eza nini c'est pour cela nasalaki eloko wana nabandi na bafeti le 26 juin 2015 nabandi yango awa na terrain sosa naye komona susu ba ange babimeli nga na ndako le 24 juin 2016 na ndako journée wana nazalaki maladi nakokaki kutu kobima te vers 23h toke 0h namoni bango babimeli nga babi nasala fete mpona kosenga papa diangenda pardon na ndenge babambaka ye mabanga bafingaka ye naza si tosalaka na yo tozalaki na yo na lutitendeli nde le 4 décembre 2016 naye kozwa apparition ya Jésus nde batindi ngai nasala feti ya bokutani ya kolo Yesu na mfumuki mbango nasali feti wana ndenge bango balingelaki ozomona nga nasali mpo bazobimela ngai nakoki kokosa bato te babimeli nga yango nasali naza ni kimbangiste ni nini bakimbangise bazopianga ni 1 franc tozosala na makasi ya KTV mpona kokokisa posa ya tata nzambe mayangi mingi papa nzuzi makambo yango ezaka compliqué mo mpena nazokoka kokóma te mambo spirituel eza vraiment matata nga nazokoka kokóma te bango baza banzambe ntango bazobimela yo baza na posa oyebisa peuple nini posa na bango eza nini baza na kondima ete bato moindo azondima te ke bango nde baza banzambe na biso to susi na bango mpenza eza nini ntango babimelaka yo mpo bakobima lisusu
eloko nga nalinga papa Nzuzi aza makasi na précision ya tata banaka te bato mosusu bolekana te bokosa o date boye papa Nzuzi apesaka précision donc namona kaka lokola bibliothèque ya masolo ya bonzambe ya bato moindo po ayebi ye ntango azoloba azopesa na baréférence aolakisa na bavideo bapreuve à l'appui papa susi ya bato wana ntango babimaka mpo bakoya lisusu okisola bango te bolingi mpenza nasala nini mpo moto moindo akoma oyo bango bazolinga en réalité soki okomi na badimension oyo nzambe esa afungoli yo miso afungoli yo matoi yo okoki koimpose esprit te parce que bango baza na relation basala epa na yo po bato baza ebele mais ntongo baye balobaki te epa na nga baza banzambe mais epa na nga balobaki kaka nasala makambo na bango parce que mutu akomaka nzambe soki ali basekret ya nzambe ozo comprendre yo moko okoki kokoma nzambe soki oyebi basekret ya nzambe babengi yo fils de dieu ndenge babengaki yesu fils de dieu po ayebaki basekret ya nzambe ndenge mpe ezali ngai ndenge mpe eza yo ndenge mpe mutu mosusu soki oyebi basekret ya nzambe okomi petit dieu ozo comprendre sikoyo eza te ovandi kaka basekret nzambe koyela yo bato wana lokola balobelaki ba jésus noir batongi lingomba bango misato bazalaki ini bazalaki na bokabwani te yango esungi bango basala oyo nyonso bango basali ngai babimeli nga nazosala oyo elingi bango malamu mingi papa Nzuzi kasi kolanda maloba na yo mpe mingi na bemission leki ozolobela bible trop oui yango bato mpe bazomituna papa Nzuzi azalaka boye te ndenge nini ekomi référence kaka bible okuyebisa biso oza na tendance moko ya kokotisa bonzambe nzambe ya mondele na kati ya katevel to na kati ya baindo mingi mama Didi ngai te mobiki na biso oyo tobelelaka tout moment asala 30 ans na boloko mpona motu mwindu c'est-à-dire na grâce na ye nde moto alobi le 10 septembre 1921 alobaki nini bana na ngai bokontinue kotanga bible eloko moyibi ayibi esengeli bobotola yango ngai te eza mfongi bango siko nani ayibi bible yango kasi mondele te bato nyonso na bible batikala kozala mindele te bazala bato mwindu ozo comprendre batikala kozala mindele te bazala kaka bato mwindu lokola mfumu alongo alobaki Adam na Eve bazalaki bato mwindu jardin d'Eden ezalaki kaka awa les 4 fleuves oyo bapesa eza kaka awa na Congo eza esika mosusu te tozongi na banile nyonso kaka na Congo bakushe tout consort eza awa na Afrique c'est-à-dire mindele batikala komona nini batikala kosala ni bible euti na bapapyrus euti na papyrus ani amenumu mpe ipiwele biso banoir nu tokomango soki ozwi banini oyo bapapyrus ebotamaka en Afrique epai na bango te c'est-à-dire bible eza biloko na tofungi mbanga atindi biso mpe bangunza nyonso oyokaka basima otoko bangunza nyonso balekalekaki kala bango nyonso basalaki bateyaki na kati ya bible matondo mingi papa Nzuzi babi yo komi komeka mingi okomi komata mingi mpona nini na baémission yuti koleka yo ozobenga papa diangenda mwana na yo papa babi ozwi mapapu mingi aza mwana na yo na molimo aza mwana na yo okomi ndoki mpo loba biloko aboye papa Nzuzi te papa diangenda soki todi par rapport ya mwana nga parce que biso babantu tozalaka na système patriarcat na matriarcat parce que nakobenga ye mwana na ngai pourquoi soki ozwi mfumu kimbangu aza originaire ya Gilemo na Bantanda parce que koko na ye kinzembo koko kinzembo na santu moto asombaki oyo batombolaki santu sau kalunga ntango asombi ye ateki ye na bamanianga zingombi oyo lelo bakomisi babesi ngombi ozo comprendre ntango ake kuna aboti bana misato aboti na ndongala aboti atomboli kombo na ye moko aye kobota na mama Louise bana misato basi mibale mobali moko ye akei na ndongala atikalaki abalaki mwasi mama Mwini mama Louise aye kobota Kimbangu ntango yaka akufi nani nde mama Leki ayaki kobokola ye ozomona ntango abokoli ye
nde baye aye kokola tanga aye kokola noko tanga lingo kufa azwi mwasi na ye apesi ye kimbangu mais ntango ayaki epai na ye akokuta ye na mwana oyo babotaki kitu dia mari oyo noko abotaki kimbangu aye kobotisa mpe bana misato papa Kisolokele, papa dia Lungana, papa dia Ngeta. Sikoyo batata ya kimbangu baza bamaniaka mais famille ya kimbangu eza bantangi na kileni papa Nzuzi aza musikile. Ah donc oza mama na ye. Naza sikoyo tata na ye. Ah d'accord. Ozo naza sikoyo tata ya nani ya Diangenda. Diangenda. Parce que kimbangu mutu abotaki Diangenda. Toza na batu musu balobaka ke bana wana baza bana ya nani ya kimbangu te baza bana noko. Bon. Babe abotaka te. Pona ngai. Na yebi ke bana wana baza bana ya mfumu kimbangu. Ba o bazolo baza bana noko. Soki noko akufi banani batikala batata. Bana nkasi. Nzomona bazaka ka bana na. Na baye bazolo baza bana noko. Yebaka noko soka kufi mwana kazatikala ka tata. Mais biso na KTV to yedi ke baza bana ya mfumu kimbangu. Abeni to ça. Ah, ya solo to comprendre que mabe exacto za pena na droit ya kobenga e mwana. Kimbangu o aza mobiksi na biso, mboka na ye eza na bantandu na kilemu. Papa Nzuzi ko aza mutu kilemu. Siko Diangenda ndenga za wana lokola batata basili biso bato tikali batata tozo benga ye mwana na biso. Ça dit batu ba mitungisa mana bango te. Yoka ba révélation papa Nzuzi ko ya ne kingombe azopesa biso moni papa Nzuzi batu basepela kolanda yo po babiloko bimisaka ba révélation oyo ebele bazomi benga ba grand baza na ngote papa Nzuzi balobi na église de noir oyo osali trahison na kingunza po okotisi Jésus Christ na kati balobi ya solo to bakoseli yo makambo maya bangunza esili makasi okomi ozwa ya nkamba eza ndenge nini babe okotisi Jésus Christ okomi ozwa mpena obenita basango ye mosusu ozwaka no kuna po yo otyela biso est-ce que obenita esala bamiracle wana te wana eza maya bangunza depuis 1959 badie donné bakitaki nango badie donné bakitaka na Congo central avant l'indépendance na 59 basalaka bamiracle na maya bangunza ozo comprendre bamikolo bazolanda babike papa Nzuzi olo basolo ngai mpe mokambi na nga oyo atwadisi nga na kingunza nsango mpamba ozo comprendre atwadisi nga alakisi nga basekret ya kingunza lelo nga mpe nazosala yango ezokontinue kosala bamiracle mais soki bato église noir balobi papa Nzuzi atrahir te na trahir te ozo comprendre nazwi nde révélation mosusu ta mosusu bango bazwi yango te ta mosusu ezalaki likambo na bango te nga nazwi na réclame ezala Jésus ezala Mahomet ezala Bouddha ezala Krishna ezala tout bato baza na Bible baza na Coran baza na livre hébraïque bazali batu mwindu nde ba premier être humain c'est-à-dire na déclarer kaka eza lokola Didi montre na yo oyo nga na yibi yango na chanson ngo Congo na tikeli yango bana nanga eki na suka mais témoin moko oyo tant na yibaki montre e patikela ngo bana e alobi te montre wana kombo nango Didi abandis ko réclamer na famille nanga montre ya mama Didi eza yete me kombo nango nga na pesa ngo Nzuzi me kombo nango malamu bisengo Didi naza na droit siko to pays na justice to bandis ko koloba siko elinko koloba nini na trahir te ngai te mfumu kimanga lobi bana nga bokonye kotanga Bible tadi batu nyos baza na Bible baza na Coran baza na ni baza batu mwindu ozomona tadi tozobelela kaka to lobi que Pape Jean-Paul Dabi yezo za mutu mwindu Diangenda lobi yezo za mutu mwindu ba feta ngo le 25 mai ozo comprendre biso pe to reconfirmer susu ete yezo azali mutu mwindu oyo bazobelela yezo mundele atikala kozala te basali yango kosala l'église catholique pour na dominer na Nice na l'an 325 et pas Constantin le Grand. Osomona, c'est-à-dire en réalité batu nyos baza na Bible baza na Coran baza na ne baza batu mwingi batikala kozala libéré. Malamu mingi papa Nzuzi bazosala biso tozoki masima ya ngonga me bokolimbisa biso tokoba po toza na mwa témoignage muke tolingi tokotisa omoni ntongo papa Nzuzi akoloba makambo o na Bible batu boye ba Krishna ba Buddha soki banani bablo atangi wana baza batu mwindu tokomi kondima eza ya solo po tomoni na mindele
papa ntuzi alobaka ngo epesi biso makasi ya kosala mpe baenquête na biso toke kozwa image ya mundele moko anthropologue moko kombone Yves Coppens ye mpe alobi poso pembe etikala kozala te alobi eza décolorise donc balongola poso wana ezala te poso pembe eza te alobi ancêtre ya mokili mobimba aza mutu mwindo auta na souche tropicale auta bongo na Afrika tolanda ba image na ye tokutani nsima toyoka papa nzuzi soki akoloba nini tolandi. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans? Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non, pas vrai. Pas vrai. Oula, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Et petit à petit, se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées. Et donc, petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et tozongi na plateau papa nzuzi toti kolanda monsieur Yves Coppens. Tala mundele oyo abangisi batuni so bakokate mutu te lobi. 30 ans plus tard, abanda na likambo meyo lobaka na yo ango. Ya ekopimisa ngo lelo. Yo ndimi mambuya lobi. Oui, maman nanga batseka tadio baloba, fumalo baloba, adana Eve bazaki bazairwa. 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 Tout là-dedans dans mon esprit. Or que c'est secret. Qui vivra verra les aïeux et les berceaux de l'humanité. Donc, le coup là, tu l'as dit, c'est Wana. Olandi, c'est papa Diangenda. C'est-à-dire, à l'objet était, Adana F. Si tu batunio soana, ba existate. Bara, c'est une source qui par rapport ceux qui babengi obeli maladie à maba, lèbre, hein, babani rio na société ba noir, nde batona bakenda ki musika, nde bake bobota na barasi mususu ebimi. Barasi mususu ebimi ba anjo ba utaki likolo ba botaki na batota na Genesis. Ba botaki na batu barasi mususu ebimi, ba botaki kaka na ba noir. C'est-à-dire biso ba noir toza batu ya yambo. Barasi mususu izanangi, nani ka ona check ba livre nyonso lukuta. Olandi ne mundele akomi. C'est-à-dire biso tozaka na vérité mfumwa longo pape Jean-Paul II baza batu oyo tokoki ko bosta na kate à tout moment ba to ba no vénérer bango parce que so ke na palon ba statut nyonso eza kuneza noir. Eza noir, c'est-à-dire biso ba inone ba mettre muki. Papa Nzuzi aza ko réclamer kaka tozongela kit na biso ya yambo batu mundu to la mkande mfungima baki mutu mundu soki o comprendre o ko sala o mundela sali un quart biso to tikel na 3 quarts parce que so sali pe o tali pe invention nyonso l'Afrique est le pixel de l'humanité.
Voilà, tout ce qui n'a maloba papa Nzouzi, l'Afrique et les personnes de l'humanité. L'os le plus ancien a été découvert à Doldoway, à Tanzanie. Mais papa Nzouzi à Lobi. Nabandi était tout ce qui m'a si mayangonga, masolo kobeta ezebele tokozonga, tokobakisa kasiata binomoko, ba témoignage à Mindele Lobi, ba documentaire italisi, ba Lobi était moto moindo nde aza moto liboso. Avant dans la mobilité, papa Nzouzi. Ingeta, c'est-à-dire que liboso yiwana, biso ne banoir batu ya yambo. Biso banoir batu ya yambo, to komi na suka ya émission na biso na rappelé que na yamba qui représentant légal, il y a Katevel qui toi dit qui antima qui a bavelé là, ils allaient qui est sengoto bêta, masolo ya fête, il y a passation, il y a pouvoir, ndenge papa Lobi, Jésus noir na kimbangu tout ça. Nabanzi ete tokokuta na pola masolo mosusu ya bonzambe ya bato moindo botikala malamu kimia boboto o mabota mabino ingeta. Merci papa. Ingeta maman.